conseil. Vie est compliquée. Ah oui. Tout le monde a moi iboy. Butu to yebite. OK. O choqué motema mutu moko bo pesi pas so na voice ni ate bo pesi e pasi. E bimisi est ridicule. OK. Yo quand il on fleur bango ya msupenda comme boya no tourner na nini na SB za pona nini par rapport à voice so ba yaki nango na TV. Ndenge papa ndenge traiter ka Marie-Jeanne Zozo makolo kilo. Comme si atanga pesiente ya mayele mukie voilà. Ozomona lelo atali ke botenga na ranki na ndeko nanga mwasi. Ouais. Lelo bolingi bokotanga na ndeko nanga mwasi na ranki na mwa makambo ebele ondena mwa ba problème songolo mpakala. Po Marie-Jeanne paza na mte ya malamu pe alanda na makambo wana te ya comprendre kaka mondo ngekenda nango bongo. OK. Ozomona sala mo problème te. Mais ce que ça mbala moko na viso ekomi 2 fois 3 fois c'est ka oyeba makambo osala. Bakolinga yebo na bo mais nzoka yo zo luka on diviser batu bato yo manipuler bato yo manipuler ba lokwa ba saki po mutu nyonso to mi masaki kaka pamelanga muta ko manipuler ngate. OK. Ozomona nga muta ko manipuler ngate siko ovandi boye o na vosa mutu mo yo mo manswa bo o mi vando mi talobi soko ozamuta mayelo ki voice na o pesa Marie-Jeanne félicitations. OK. Po mutu lokola ya Jampi akuti ya mabe. OK. Kuti ya mabe Pamela. Kuti ici ça na personnalité na yo. Yango moi ça bongi na kuti te. Oyo kitaka leso e pa mutu aza la valeur na ote. Ozomona et surtout sokoza na maîtrise à masangango pété au sambo bimi ridicule le koso na veza mabe yango moni nzala ko et sambo si bato belé. Très bien. Comment ba chaîne les belé mais bino bodinda makaka madame Belleville donc bokanga makaka na bela production ba dose eza banane eza mais ba chape bino so ba chape bino te po bo jouer te bo bi composer te siko place bo monique bokoyo sala ki salité na famille bota et le kata na bela madame Belleville tsaka mutu c'est le casting otala atali casting na atali personnage na yo atali casting atali na rôle habité personnage na rôle so na pesi mutu ekosimba ba comme si eloko o ezo créer qui ranking lelo madame Belleville na ba collègue ne ba comédien eza ba filmer ba lingi ba komisa madame Belleville a salé la sentiment mais maman Belleville a salé la qui professionnel alobi ke te place so esengi muto te peut-être ya mona ba en wana e sala marabongo te Pamela na yebiso benga bango na ba filmer te excuse pardon bolibisa na bengo na film ndeni Pamela yo vandi na kiti ofingi mutu libumu kodo obengi mutu makolo soso après yo na film ngana peso tableau te non peso te na rochona nini te parce que ça lokana naza ko encourager bino na mabe Pamela ngana utukozwa nini oyo 2 semaines na vanda nda ko natanga ko madame Belleville na lobaka kombo na ete na vanda bote po nini na lobaki loko mobo esepeli si batute abengi nga matali nga bite o protéger nga te si réellement bolinga nga bo no bonde la Pamela pour ne koza pe na elle maman na biso si la te lelo makambo tout on peut si les aka yemoko ozomona eza yemoko mama sila ye na za mieux placé aussi ça makambo nyonso sila ndeni yezo bwaka batu na ye mabanga lobi ke lokola noko mura yo ka te yeso ka silika yaka mabe omata ke ye mutazo encourager bango na mabe Pamela kasi yango na lobi te makambo peut sila nyonso to eza ye Pamela na vie on se manque pas de Dieu. Ozomona tango tozolela likambo moko bona ndenga solo ngana lobaka si réellement madame Belleville asala rassembleur ya pekisa biso asala ngo na semblant nzamba okondane mais soki utaka na motema ne vraiment poko tala bo sobo Belleville dinga Pamela oh si réellement madame Belleville apesaka bato mbongo bo fingaka bato abano kolongolisa bato émission mususu poani po bofana bino na plateau bozo reconnaître que balongolisa émission boye balongola kango na chaîne pour sepela na ngote makambo lobaka sepela na ngote okoya na te bofinga mutu pourquoi ngana baki ba kombo na bino na monoko yange tiré kombo na tanga kaya masila. Merci beaucoup Bianca Zang en tout cas ba question na nga ba réponse ya yo minito ba obenga l'homme du moment
actualité ya madame Belleville ya anniversaire ezosila te toomona basurprise ezokokoba kaka se kokoba secret ya madame Belleville eza nini bato baolinge makasi boye yaya yokanisi nakoloba lo ndeti nde nini nzambe ntango alinga moto ata bino butu moi bosangani mpo boetufe ye aolinge te abenga David l'homme selon mon cœur voilà. Mais David ayaki pe ndumba mikolo atinda soda na ye na bitumba po abimaka na mwasi na ye aokengela na basi ya basoda na badouche ozomona mais nzambe abenga ye l'homme selon mon cœur mwasi wana ndumba ya na malasa pakola yesu na makolo bato baya po babeta ye yesu alobi oyo asala lisumu te azwa libanga abamba mwaso ye mabanga ekita apamela madame Belleville aza valeur ozomona donc monde entier mokili mobimbe eloko etikali ka tomona John Cena ya na kado apesa madame Belleville voilà eloko etikali yango parce que azo mérité Pamela motu nyonso to aza na le passé na ye Pamela ngana loba ngo ba le passé na biso eza ba le passé mo peut-être mususu mobali musa koyoka soni e musa présenter pe na ba famille na ye mais soka ye lelo na le présent na ngai avant atala bino naza na mwasi ozomona eloka ba madame Belleville na soko botala rétroviseur na yo tala ke asala mabe moko quelconque ozomona okoluke na mabe wana na kilelo na ye waza nango te mais na kilelo na ye bo akovanda asaleli yo prière atalisa binzambe ndeko na nga oyo nasala oboko no bomba ye batela ye oyo avant ezalaki te ozomona oyo après plutôt ezalaki te mais avant na ye oyo na kilelo na ye oyo ekomi ozomona yango moni tomoni papa na biso José Ndita maloba malamu ya kitoko pona ye tomoni mama na biso nani Enis maloba kitoko aye na bakado na ye ayekopesa Belleville apesa mama na nini apesa José Ndita nini bayebani na bango te mais bavandi baotala bafilme na ye baotala façon moto azokende baotala babi te mwana mwasi aza na grâce particulière aneloko ya nzambe Pamela babandi kobundisa 2015 bato mosusu aza nerf solide te akosa mpe AVC akokokota mpe na prince na ndenge akanda nakufa kaka bato yango batikala mpo nakende me nzambe aopesa makasi nzambe aopesa force au fur et à mesure bino baofinge nzambe aobimisini ya bote so tala elongi na ye apesi na filme moko abimi lokwa na photo shooting na o abimi lokwa molo kwa peshanga abimisa bilongi ya bato donc nzambe aochange ke longi ne du jour au jour nzambe aokitaka age ne olia mataka me nzambe akomisa ko ndemo na 15 ans otobenga bambolombolo baoyaka na basija mafinga na koma madame Belleville pourquoi Pamela muto mabe otika muto mabe papa biso waze kwa yebango solo mabe yebani mokili mobimba me bato badinga ngo toujours ozomona yokanisi lo ndenge eza bongo bato baolinga madame Belleville te muto osa makambu boyo azo monisa lelo réalité ke muto nyonso oza acteur comédien actrice comédien yeba oyo za yeba place nini otelemeli ozomona mutu azotalisa mutu ke oza mwana mwasi tikala mwana mwasi oza mwana mobali zana mwana mobali ozomona Pamela mokili bakolinga ete bakokombattre ye toujours mutu akoso te Pamela bakokombattre ye na bandenge nyonso na bafaçon nyonso tu yango moni ata mutu aza na cheville na ye te ofinga ye nini babilo musu na omone mukona azolia biloko moko boye natunga binga nzambe na nga eloko abanolia fraise Pamela ba fraise wana ba raisin babiloko bele wana na moni mukona azolia mo biloko na ye ba couverture na ye mo biloko na oyo na congélateur no suku to za congélateur à chambre te ya za nango aza na ba jus mususu mususu ngana auto consomme na alimentation te mais ya kota sombi yango alia ka chips ya to mona tana ba tableau
te o théâtre moi gymnastique na chips oyo ma pomme oyo bokota to kolia pomme ya to kolia ma pomme 1000 francs ya 1500 bokota na nini na supermarché osomba pomme wana ta o bataka kilo wana okosomba te siko mutu azana kilo ya pomme bo bana ndako baolia nini ya o siko mutu azana facilité mutu azolia pomme de terre ye polia pomme de terre okeluka pomme de terre o bataka mibale na kati ya likoso yango yo kolia siko mutu azana facilité ya akoti na boutique ya Maria Tumba asomba eloko moko ya $500 mapesi $1000 wana pena koma yo chaka ofinga ka mutu ngana lobaki mama sila na kovanda na kiti te na nango na TV sila makolo soso jamais na koya nango na TV eko simba te mukolo moko te osila libumu kodo na nango na TV osani na otika oya nango na TV te na otika la te da vanda kenda loba nenga za bongo okutu abimanga na bana mikie ata wana te ozomona etalinga te wana vie privée na ye o beaucoup plus ngana yebika ke madame sila aza valeur aza icône na théâtre onga na bika yango wana mais tango bango bazolinga ba se mesurer na madame Belleville ya muto akende États-Unis muto akende Canada oyo ya msusu yo ti okokufa Dubaï za combien Dubaï vraiment eza combien eza loko te est-ce que ne peut Dubaï yango solo pas image eza wapi ya obi pasteur Denis Lesi en tout cas tu as prophète à solo pasteur Denis Lesi en tout cas papa oza prophète de la nation à solo pasteur Denis Lesi alobi eloko moko boye alobi pasteur Walesa il fallait pas akumba Maria Tumba abeza na bana misusu omona azui valise na ye abenyango kwantu na aéroport asali pe vidéo akomi pe adie Kinshasa ye wana pe akoti pa bimi pe puis abendi sous valise ne kwatu azongi mukolo pe resala ki akalikile ba jour na zonga aye pe suna valise ne aéroport kwatu na zongi c'est nini aye batu bazupe image ba filmer azupe mbonga bateko yamba epe mokilo eza na makambo ya siko yo ovanda na kito finga madame Belleville Pamela madame Belleville azokende ana facilité ya kozwa 50 kabelo mbala moko oko finge o luke na perruque nini ya lisi ya mai ya mikuse ya milaye ya nini o msusu ngana yo to kesa ba matalana ifona luka na bua kama mita dina ye ngela lamba ifona luka na bua kala grande H abokela ngama mukie na bua kala la mama chera mwasi na bua kananu na vandi mabo na vandi na bua ki mama e win na bua ki mama ni ba super mama ni aningo ya mputu pona bike mo eloko eza eke ya o suko madame Belleville aleka déjà ba étape wana oyo avandi maboyo o senti que maman ni ba super atindi sans super et madame Belleville yo muta bongo yo ngo sana osane maseke vraiment muta bongo yo nga o se mesurer nae muta akota boutique ta somba super uta poto yini ya qualité nini ya olinga ka madame Belleville Pamela ba olinga ekaka parce que mutu oyo oloba aboya madame Belleville ozala te afinga mutu te madame Belleville tonga mutu te madame Belleville soko sale loko mobo ya mabe asa no contente te autant ils sont massa tous autres exemple na ya mutu mususu tenga moko fête populaire mona ngana zaki bien quand ça tu conseilles ça fête asiana mona ngana zaki pas punition avant na ngai te parce que na oyoka te na osala pasi neti na minute yo quand événement moto zaki to madame Belleville benganga te benganga voilà benganga po autant la vendre habiter mwana cette fois ça c'est nini ayo kipo na sana komba moto te na otalisa ka mokili valeur Pamela madame Belleville za valeur Pamela madame Belleville za valeur na lo bana yo bato musuto to tangi ba kombo na bango to pesi bango makambu sans les savoir mutu muso akufa kala mais yo yene miso sekusi bato pe batieka ba konti pe la chaîne de ba s'abonner sans réflexion totangi bato moko boye misusu oyo bazake tokopesa bango makambo te ovanda otali mwa mwasi ozoyeba te oza mwana mwasi to mwana mobali me nga na fai na tv na ye otanga kombo na
mo créer ba problème d'internet et belé pourquoi ya au comprendre ngote ke ba tutu baza pemene madame Belvi bazala ka toujours menacé to tcha lokwa mutu ka maman na biso top pour excuser nga pour na combat tendresse ndena otanga voilà toujours maman na biso top ya ko vendre si maman top to tchina tendresse est-ce que ba valeur maman top paza ngo tendresse là non mais tendresse a finga maman top ouais ozomona soki biso to répondre maman Thérèse ya lelo na benge maman Thérèse ba propos na ya na on TV maman top ya na ni na TV pour tendresse a finga ke ayene lote maman top va répondre pe non te ayate ni moi na dada ba yate na TV mais tendresse a finga ye maman Thérèse ya Belvi a sala ni pas finga Belvi aya na ba propos tout o aya na ngo na Belvi ozomona yango monike et pour ça biso apesa biso accès moko boye o ezake to mone susu mama te ndeti de longa na moni aza mama Thérèse na yo finga na TV supone OK donc mi pesa ba discipline ye moko ozomona te ya mi pesa discipline mi pesa discipline te etalinga ite mais aussi longtemps Belva tali singa kaka alobi aza yaya na nga afinga nga na tongo afinga nga na midi oza na droit ya kofinga ito oza na droit otanga kombone te oza na droit koloba likambo mabete pona yesu ko lelo nga na yesu na fingi mama wana tona loba ke mama wana aza mama Thérèse aza mwasi ya mibali ya bana mike o Ernest Tumba bima na ye nga na ye nango na TV jamais na koya nango na TV Pamela jamais na koya nango na TV ekotika na kosimba te o chapele jamais na ye nango na TV ozomona wana ezaka kala mais pour le moment na koya nango na TV surtout ke na tanga kombo no mama Thérèse akingo esembwama voilà ozomona wana ezaki kala mais pour le moment na tie vraiment na gloire na ye na moni aza mama Thérèse. OK, merci beaucoup tokomi vraiment bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, famille Libota mingi to consommer film na biso Zigouillère. Oh, maman Belvi atela ki biso pena film ezoleka kitoko. Bota la dio ya Tegra na mwana mama Kalunga nde ba o jouer kuna kitoko. Comme na exaucé hein. Tegra na exaucé nde ba o jouer kitoko vraiment. Film ezoleka waouh to consommer film vraiment et kozala bien makasi. C'est bien moi votre humble servante, Pam Simatondo, autrement dire la star, maman qui a famille Libota, la fille qui dérange, défenseur, il y a Sir, il y a Belvi, candidat patron qui est Poutine de l'écriture, t'habites à ba comédienne zété à Baoba richesse ya Congo, mingi to consommer Zigouillère. Oh maman Belvi a tué en tout cas to loba que to ya défendre madame Belvi, to défendre Belinda candidate, to défendre Belvi par rapport ya ba musala na osa la biso ya kitoko ba valeur na yeza musala ba film oyo. Azosali la biso en tout cas mingi bokendeka na Bella production bokendeka consommer ba film na biso kuna et kozala bien makasi. Merci beaucoup à Davina Apoa, je te salue ma sœur. Tu sais que je t'aime beaucoup Davina Apoa. Je te salue. Maman Belvi Candila patron, je te salue aussi. Papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange. Regarde Ngoma garçon Paris. Ma yaya chérie na Kata France Jean Mbosso et pourquoi pas à mon oncle chéri Gilles Kapenda na fille d'Akonika na Kata Bruxelles wana père double na mère double bambote na bino belé Nicole Makalo moi si ya bébé je te salue aussi Tantine Mbosso na Kata Belgique wana ma sœur chérie je t'aime beaucoup bambote no pebele. Le lo plateau na nga nazanga mon côté nazana
moi na suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga Aris. Mon frère Aris, je te salue aussi. Na bossa ni kopesa Mbota Aris, je te salue. En tout cas, on est ensemble, même moral Aris. En tout cas, et donc ce que vous parole mon nanga ifongoli langa plateau na yamba moi na suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca pe ba komo benga la fille qui dérange. Boni santé. Poisson cassé champion. Ah non mais nanga zini yo. Ah maman Nzambe famille Boto yo go wapi. En tout cas, félicitations d'abord, joyeux anniversaire encore à Poutine de l'écriture. Madame Belleville, Belinda Kandi, Maman Koma Tioma, Babi Wananani, Belleville TV, Babi vraiment donc to consommer film na biso Zigouyer. Ah on a bana bengo Zigouya. Bianca Zanga. Oui, mais que Maman Belleville a ba titre moko incroyable. Eh, on a soka wana na dictionnaire. Maman Belleville. On a pe muta tanga pe vanda pe na bande l'école. Il n'a pas zo compter. Nazaka so na bande Zigouyer. Zigouya. Nzambe. En tout cas, merci beaucoup na maman na biso Eunice. En tout cas, maman. Yeso yo. Ngasko na linga nini? Ngalinga nzembo. Ngalinga nzembo bi. Atiki batu na Gombe, atiki pe na Kasavubu, aye na lemba balobaka français, matiki bango, aye na suka mboko na sifonko, aloko tinga munianga. Voilà. En tout cas, bravo maman, et na yesu et pas José Ndita. Frère José Ndita. Donc, atabo sali nyoso, atabo lobi bozongisi bo je m'en fous. Ah la la. Yesu je confirme. En tout cas, merci Nabino bozuta Nabino ya ko souhaiter Maman Belinda Kandi, joyeux anniversaire. Voilà. Quand Zambalola Pambola Bino. Là, je dis un grand merci à Dongole Sandama Versace, Odette Lesa Maman la Lesline. Niki Lessa, pourquoi pas me filer sa montée ma papi. Puis Irène qui a l'outa, joyeux anniversaire encore à toi aussi. Oh, Irène qui a l'outa, anniversaire et monter ma bata Richard. Merci à toi Nadine qui a l'outa, Karine Zanga Joseli qui a l'outa, Patricia Branco, agence César Moko. Ada Jolou Banza de Turquie Rwanda, Turquie Paris et pas Wapi Rose Mengazali. Vraiment merci à Bibi Chounou Samba pour la décoration. Un grand merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci beaucoup à la maman chérie à moi si. Joyeux anniversaire encore à la maman chérie à moi si. Et vraiment longue vie à toi. Amen. Voilà. Et joyeux anniversaire encore à Nanou Lungengo. Joyeux anniversaire à toi. La maman chérie à moi c'est encore. Merci à Mamie Tadina, la grande H, Maman Sakina, Maman Claudine Bokatola, Maman José Dousadissou, Maman Niba Super, Maman Aningo Yamputu. Un grand merci à Maman Ewine, Maman Zina Mabiala, Maman sociale. Voilà. En tout cas, Bola Moleki, Maman Germaine, Maman Germaine Bidi, Maman Germaine Makiesi, Maman Germaine Bidi, pas ça, Maman Telabino, Maman Yangowana, et Papa Godard Eliko, Papa Lengi. Vraiment, merci de la présence chez Aris Otozania. Derrière la caméra, Enoch Luzolo, Papa na Victoria, mon star Aza Star. En tout cas, Pamela Matondo va question et puis bien. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, Karandengo Utikoloba, ba question nanga, ba réponse ya yo. Tobe tali solo ya Zigouer. Comment na te grandé ba jouer ma passe na mwana Mama Kalunga et ça Lionde nini. Est-ce que la fille a joué un peu déjà comédie, toi, la première fois à jouer à Bella Production? C'est comme si on des ambassadeurs de Bosso, hein? Okay. Na Bella, c'est comme si on des vraiment des ambassadeurs de Bosso à jouer. Voilà. Je ne sais pas ce qui déjà dans ma film à Kala. En tout cas, félicitations à tes grands. Félicitations à moi, Maman Kalunga, malgré tout combo ça coquille manga, mais ceux qui n'attendent en gros sous on maîtriser combo naïe. T'as la tes grands ça papa Serge. Et en tout cas, Poutine de l'écriture, bravo. Voilà. Pamela, t'es Poutine à Moutoumoussou. Ngelo, on a aussi un tout cas, tu consommes film.
to consommer vraiment film pour na promotion film to kota ma film ma qualité parce que film ezana voilà ozo mona bato déjà ba ota la film déjà ba comprendre tega okende wapi au suka wapi donc en tout cas to consommer film na biso ziguer awa pe to moni président na biso Gesha Boy ke baza baleki na été papa sersi déjà kufi film to yeba te ekende wapi na oloba na na oloba nous déjà faut ta esika biloko et kabwana voilà esika famille panzani donc yo mtota la film te yo zaka pa na biso promotion focus oui focus promotion to yoka parce que yo moko osani OK on consommer film to kana ki opération 100K to si pe film pe boto no taper la table de bord to dit pour calculer bo 100K kutu tata ba 300K pe to beti OK et ça biso pe bien et ça pe famille bota bien ce que so yo zota la film to consommer film te to kende wapi vraiment ngelo no senga la famille bota toza famille bota toze belé bota la abonné to tikali na bango to tikali ba abonné mukie pe to kokisa 300,000 abonnés mais toza pe famille bota toza wapi to kota na bela to s'abonner mona moi sona beaucoup plus azane loko o biso to ko pesa été et loko biso ka to ko pesa bota la kaba abonné voilà pour grâce na biso grâce na bino nde bana na ba ofele na ba kolia ba vef ba kolata décembre yango mais ce bino ba ota film te ba consommer film te bana na ba olia nini ba vef wana ba kolata la mbandenge nini ba période de Facebook boy ba 14 années za kebele année na année za na makambu nango ce que ce biso to ko beta madame Belvi Kara. OK, merci beaucoup Bianca Zanga to ebike ba communicateur na ba communicatrice ba zapo na ko défendre produit na bango. Lokwa biso tinde to vendre boto défendre lokwa film na biso zigouillère. Oh maman Belvi a tel biso za produit na biso na madame Belvi yango to ya ko défendre yango to sala lango ba promotion. Mais le loto komi komona mutolé à défendre produit na ye ba comment ça la guerre entre bango par rapport ya ba voice le loto moni na ngambu ya ba zuma ba panzani. Par rapport il y a ma voice aussi meilleur bana ko bimisa mais bango ba yambaka simeyo maboko poele lelo simeyo a comme sur sujet ya mafinga ba comme na rando na simeyo pourquoi et le mon yebisa yo Pamela moni na vie tout ça la vrai Pamela Matondo et elle a mutu mota ko vendre que c'est madame Belvi que madame Belvi même Pamela linga côté madame Belvi aboya voilà aboya Pamela pour autant la qui atali banoyo ngata info na ngana pia bango te ba futa ba transport na bango ba kutani ba so la promotion ya film na nga na pesa ka bango ata 1000 francs te OK ate loko te ba so nango volontairement ozo mona lelo mutu ngo bisanga ke mwana wana te Pamela na omekana Pamela ko tanga su kombo na ngate ko lobisanga te mais na tala na so super réellement akochanga pe musika ko sala boy Pamela lelo ngana na voice no Pamela na italango na TV mokile yoki bato musu ba fingi yo ba betelinga maboko ba kotelinga ba traiter nga ba ko traiter ngai yo ba yini yo ba baka lobeza ya nzambe yo kanisi arto simeya asaki simeya moneke yenenga zabongo a gagner mutema ya ba bakuk a gagner mutema Zuma ta gagner mutema tendresse te po bango ne baza ba pio bato ba osala guerre na yesko pour le moment ils a bango mibale comment Zuma voice ke pesa ka Malika e moko la kabolongo bango nyonso Malika ya boya ka koteka voice a muninga bakoyelo pe audio boyo kyango pe boyo banaliza ngo tiki à quoi bon yo ka ti de ni ina voice mususo tie lobe ina voice mususo tie lobe ina voice imame comme monotonie batu pe bakobaye balembi po ba ota eloka sikezate ya ka ba voice a batu à quoi bon batu basana ngoni voilà yesi me mona kengelo kamala il faut la continuer pour na kabia ngo lisusu akabango poani anga continuer ngo yemo ka asela ngo épisode 1 épisode 2 épisode 3 épisode 4 Pamela ya sikezate ba boma na kabango na bango Zuma ndenga za bongo azade na akomi déjà na kanda mais balobi ke babakuk babengani bango mibale ya baza na place te bokanti babakuk na bazoba Pamela baza bazoba te baza ba parents baza ba responsable Pamela baza mikolo ba vanda ba otala ke famille Libota ba yaka basali promotion ya film famille Libota ba teka ka produit na bango famille Libota bazo teka bazo yena ba idée mususu
tala lelo bango bolinga basala madame na bango surprise mais boye nango na TV la sous surprise te eza les sous surprise te parce que bozo singela ngo mbongo tina TV ah non il faut bozaka ba malade bota il faut bozaka te il faut bozaka maboma oui comment to sala madame na biso surprise mama Belinda Kandi voilà et ça la coûte mo bonanu si batu bazui idée wana biso msupe to yebite au moins ka so et comme peut-être msune bande liboé pour maka moi ba bengi binu to ka to sala boto zo ngisa mais ça surprise lo kaka minoko na binu mais yo zo ya surprise zo ya ko ganga ngona TV to sangisa mbongo ba $1 bana to loba ki ba $1 tu sais quoi bo chaté bo benga ngo pe surprise voilà. On est sous surprise. Ok. Aux hommes, on a le Malika, on fait ça Malika conseil. Vie est compliquée. Ah oui. Tout le monde a moi boy. Butu to yebite. Ok. Au choqué motema mutu moko bo pesi pas. So na voice ni ate bo pesi pas. Et bimi si ridicule. Ok. Yo quand il on est fleur bango ya msupenda comme boy no tourner na nini na SB za pona nini par rapport ba voice so ba yaki nango na TV ndenge papa ndenge traiter ka Marie Jeanne Zozo makolo kilo comme si atanga pesiente ya mayele mukie voilà ozomona lelo atali ke ah botinga na ranki na ndeko nanga mwasi ouais lelo bolingi bokotanga na ndeko nanga mwasi na ranki na mama nkambe belé na mama ba problème misongolo mpakala po Marie Jeanne paza na mte ya malamu pe alanda na makambo wana te akomprendre kaka mondo ngekenda nango bongo OK ozomona sala ngo problème te mais ce que ça mbala moko na viso ekomi 2 fois 3 fois c'est ka oyeba makambo osala ya omoni ngala ebisaki demsaki mama ya biso Fleur Bango sepelaka na Jema Ibele ngana yoka ba voice mususu ya ye o tendresse enregistra ye atinda Jema bombela ye pamela tato abana malamu ya famille bota bazan tozana batu oyo tozana motema toyebi ko protéger mutu sala ibutu ndenga bimiki zengi OK yo zo na ba voice oyo peut-être eko kitsa yo moko eko bimiso ridicule eko ba si kono comporta bimisa ki ba voice ya Marie Jeanne ya déjà wana pona nini kasi pa akanisa ki lokola te ba ko yamba ye ba ko linga ye bonabo mais nzoka yo zo luka o diviser batu bato yo manipuler bato yo manipuler ba lokola ba saki po mutu nyonso to mi masaki kaka Pamela nga muta ko manipuler ngate. OK. Ozomona nga muta ko manipuler ngate. Siko ovandi boye, o na voice mutu mo boye mo manswa bo o mi vando mi talobi. Ah. Soko ozamuta maelo ki voice ana o pesa Marie Jeanne félicitations. OK. Po mutu lokola ya Jampi akuti ya mabe. Ah. OK. Akuti ya mabe Pamela. Kuiti et si ça n'a personnalité na yo yango moi ça bongi na kuiti te oyo kita kaleso et pas muto aza la valeur na ote ozomona et surtout soko za na maîtrise ya masanga ngo pété o sambo bimi ridicule le koso na vie za mabe yango moni nzala ko et sambo si bato belé très bien comment ba chaîne les belé mais bino bodinda makaka madame Belleville donc bokanga makaka na bela production ba dose eza banane eza mais ba chape bino so ba chape bino te po bo jouer te bo mi composer te siko place bo monique bokoyo sala ki salité na famille bota et le kata na bela madame Belleville ataka mutu c'est le casting otala atali casting na atali personnage na yo atali casting atali na rôle habité personnage na rôle so na pesi mutu ekosimba comme si eloko o ezo créer qui ranking lelo madame Belleville na ba collègue ne ba comédien eza ba filmer ba lingi ba komisa madame Belleville a salé la sentiment mais maman Belleville a salé la qui professionnel alobi que te place so esengi muto te peut-être amona ba en wana e sala marabongo te Pamela na yebiso benga bango na ba filmer te excuse pardon mo limbisa na bengo na film ndeni
Pamela yo vandi na kiti ofingi mutu libumu kodo obengi mutu makolo soso après yo na film ngana peso tableau te non peso te na kochona nini te parce que ça lokana naza ko encourager bino na mabe Pamela ngana otukozwa nini oyo 2 semaines na vanda ndako natanga ko madame Belvite na lobaka kombo na ete na vanda bote po nini na lobaki loko mobo sepeli si batute abengi nga matali nga bite o protéger nga te si réellement bolinga nga bo no bondela Pamela pour ne cause pe na elle maman na biso si la te lelo makambo tout on peut si les aka yemoko ozomona eza yemoko mama sila ye naza mieux placé aussi ça makambo nyonso sila ndeni yezo bwaka batu na ye mabanga lobi ke lokola noko mura yo ka te yeso ka silika yaka mabe omata ke ye mutazo encourager bango na mabe Pamela kasi yango na lobi te makambo peut sila nyonso to eza ye Pamela na vie on se manque pas de Dieu ozomona tango tozo lela likambo moko bona ndenga solo ngana lobaka si réellement madame Belva sala rassemble yo peksa biso asala ngona semblant nzamba condamné mais ce que utaka na motema ne vraiment poko tala bo sobo Belva dinga Pamela oh si réellement madame Belva pesa ka batu mbongo bo finga ka batu abano kolongolisa bato émission mususu poani po bo fa na bino na plateau bozo reconnaître que ba longolisa émission boy ba longola kango na chaîne pour sepele nango te makambo lobaka sepele nango te okoya na te finga mutu pourquoi ngana baki ba kombo na bino na monoko nange tiré kombo na tanga kaya masila. Merci beaucoup Bianca Zang, en tout cas ba question na ba réponse ya yo minito ba obenga l'homme du moment actualité ya madame Belvi ya anniversaire ils aussi la tête au monde ba surprise ils ont kokoba kaka se kokoba secret madame Belvi za nini ba ba olinge makasi boye ya yo kanisi na ko balon de nini nzambe tango alinga mutu ata bino butu moi bosangani po bo étouffé olingete abenga David l'homme selon mon cœur voilà mais David a ki pendumba makasi atinda soda na ina bitumba pa bimaka na mwasi na ye akengela na basi basoda na badouche ozomona mais nzaba benga ye l'homme selon mon cœur mwasi wana ndumba ya na malasa pakola Yesu na makolo bato baya po babeta ye Yesu alobi oya sala lisumu te azwa libanga abamba mwaso ye mabanga kita Pamela madame Belvi a sa valeur ozomona dans le monde entier mokili mobime eloko etika lika to mona John Cena ya na cadeau apesa madame Belvi voilà eloko etika lango parce que azo mérité Pamela mutu nyonso to aza le passé na ye Pamela ngana lo bango ba le passé na biso eza ba le passé mo peut-être mususu mobali musa koyoka soni musa présenter pe na ba famille na ye mais soka ye lelo na le présent na ngai avant d'atala bino naza na mwasi ozomona eloka ba madame Belvi na soko bota la rétroviseur na yo tala ke asala mabe moko ke el compte ozomona okoluke na mabe wana na kilelo na ya waza na ngote mais na kilelo na ebo akovanda saleli o prière atalisa binzambe ndeko nanga o na salo boko no bomba ye batela ye oyo avant ezala kité ozomona oyo après plutôt ezala kité mais avant na ye oyo eni parlo ba na kilelo na ye oyo ekomi voilà ozomona yango moni tomoni papa na biso José Ndita maloba malamu kitoko pona ye tomoni mama na biso nani Enis maloba kitoko aye na makado na ye ko pesa belle va pesa mama na nini apela José Ndita nini peut-être bayeba na bango te mais bavani ba otala ba film na ye ba otala façon mutu azokende ba otala babite Moi, ça a une grâce particulière. Année lokanza, mais Pamela babandi kombundité 2015. Batumusu ça a un nerf solide. À cause ça peut AVC. À cause kota pe na prince ndenga kana na kufa kaka batango batika pona kende. Nzamba opese makasi, nzamba opese force. Au fur et à mesure bino ba finga nzamba obimisi na beauté. So tale longi na APC na film. Na mukabimilo kwa na photo shooting na o. Abimilo ya ka peshanga abimisa bilongi ya bato donc nzamba ochange ke longi ne du jour au jour voilà nzamba okitaka agine olia mataka nzamba okomisa ko ndemo na 15 ans akomo ndemo na 12 ans pona nini bolamu eleki voilà
abola moleki mutu azosala semblant te mutu abengi nga bibianka kombo na nga na mafinga te soki na mafinga lapanga kotanga kombo na nga te si réellement linga nga madame Belleville bondela pona nga bitumba eza makasi. OK, komona papa na biso José Ndita to lobi ke bato bayembelaka nzambe basali na nzambe oyo ya minene oyo bayembela biso banzembo nzambe nde tolobaka so babandi kotanga parmi papa na biso José Ndita aza na kati oyo peut-être bazwa temps ya kokutana na madame Belleville te bazwa temps ya kosolola te ya nyonso te mais aoyeba bavaleur ya madame Belleville alobi ke nalingaka mingi mutu na yo eza vraiment déjà très important mutu na ye savoir faire na ye savoir vivre na ye donc ami pesa na place ya ki grande dame mais bato mo bo omona ke ba oya pona ko bebisa réputation ya madame Belleville asombaka batu bakangele mikuwa ya ba fête boy na boy soki ba papa José Nzita bazo reconnaître valeur ya madame Belleville et bongo bato bazana sima oto benga bambolombolo ba oya kana basija mafinga na koma madame Belleville pourquoi pamela muto mabe otika muto mabe papa biso waze kwa yebango solo mabe yebani mokili mobimba mais bato badinga ngo toujours ozomona yo kanisi lo ndenge za bongo bato ba olinga madame Belleville te muto osa makambu boyo azo monisa lelo réalité ke muto nyoso oza acteur comédien actrice comédien yeba oyoza yeba place ni hotelemeli ozomona muto ozotalisa mutu ke oza mwana mwasi tikala mwana mwasi oza mwana mobali zana mwana mobali ozomona pamela bokili bakolinga ete bakokombattre toujours muta koso te pamela bakokombattre na bandenge nyonso na bafaçon nyonso tu yango moni ata mutu aza na cheville na ete ofinga ye mutu mususu soki pa uti Dubai ya solo soki pa uti neka tour akena tika mutu na aéroport azongi na valise na ye avant na kiti kwa Dubai pomonite hein exacté mais pour finga ka madame Belleville vraiment on a munoko na uti Dubai o uti Dubai mais tomona ata ba de ko bele so ba na Dubai tomoni Karine ya mado na Kevin awa bazaki na Dubai nanu bazaki na Dubai fa ba question na bité Turquie mais ngana bi Dubai ozomona bazaki na Dubai mais tout le monde bango ba vidéo na bango yote ko zala yote ko circuler ozomona mais yo siko ndenge za bongo oza mutu moko peut-être musu na société et musu pas na bino batu musu ba yokela ko soni mozo ko finga mutu oyo peut-être soki mutu amoni ya sepela bité na moni mwasi na sepeli na mwasi mwasi aza exemple oso Pamela za soni au mona il y a ce nom vraiment dans ça les forts dans le baki dans un temps calculé batoté au mona madame Belleville déjà yé mon recoute en swabo à temps fingi azana temps on a été azolia fufu azolata megane ataka megane à $100 ezali ya inane mobimba na téléphone o luke na nini congélateur ne cofture etondi nini babilo musu na mona mukona azolia biloko moko bo ba na tunga binga nzambe na nga eloko banolia fraise lakini Pamela ba fraise wana ba raisin babiloko bele babiloko bele wana na moni mukona zode mo biloko na ba cofture na ye mo biloko na oyo na congélateur no suku to za congélateur à chambre te ya zana ngo azana ba jus mususu mususu ngana to consomme en alimentation te mais ya kota sombi yango alia ka chips ya to mona ata na ba tableau au théâtre moi gymnastique na chips oyo ma pomme oyo bokota to kolia pomme ya to kolia ma pomme 1000 francs ya 1500 bokota na nini na supermarché osomba pomme wana ta obataka kilo wana okosomba te siko mutu aza na kilo ya pomme boba na ndako baolia nini ya siko mutu aza na facilité mutu azolia pomme de terre ye polia pomme de terre okeluka pomme de terre obataka mibale na kati ya likoso yango yo kolia siko mutu aza na facilité ya akoti na boutique ya Maria Tumba asomba eloko moko ya $500 mapesi $1000 ongano to na facilité wana te mutu akotaka na jeep akoti na jeep ongano to wela 3 pneus to wela 2 pneus mutu akena na boutique ya Maria Tumba asombi ya to sambela nzambe na comme ça biso na ba niveau wana
nzamba comme ça biso na ba non nzamba soka tie biso na ba niveau wana yango moni nzamba opambola ka pe biso te pona nini keto eleki na haine falo ça l'effort moninga sala kindeni po ko ma place wana na pena ko yo chaka ofinga ka mutu ngana lobaki mama sila na ko vanda na kiti te na ngo la TV sila makolo soso jamais na koya na ngo la TV ko simba te mukolo moko te osila libumu kodo na ngo la TV osani na otika oya na ngo la TV te na otika la te da vanda kenda loba nenga za bongo okutu abimanga na bana mikie ata wana te ozomona etalinga te wana vie privée na ye beaucoup plus ngana yebika ke madame Sila aza valeur aza icône na théâtre onga na yebika yango wana mais tango bango bazolinga ba se mesurer na madame Belleville ya muto akende États-Unis muto akende Canada oyo ya msusu yo tio ko kufa Dubaï za combien Dubaï vraiment eza combien eza loko te est-ce que ne peut Dubaï ngwa solo pas image eza wapi ya obi pasteur Denis Lesi en tout cas tu as prophète à solo pasteur Denis Lesi en tout cas papa oza prophète de la nation à solo pasteur Denis Lesi alobi loko moko boye alobi pasteur Walesa il fallait pas akumba Maria Tumba abeza na bana misusu omona azui valise na ye abenyango kwantu na aéroport asali pe vidéo akomi pe adie Kinshasa ye wana pe akoti pa bimi pe puis abeni sous valise ne kwatu azongi mukolo pe resala ki akalikile ba jour na zonga aye pe sous na valise ne aéroport kwatu na zongi nini aye batu bazupe image ba filmer azupe bonga bateko yamba epe mokilo eza na makambo ya suko yo ovanda na kito finga madame Belleville Pamela madame Belleville azokende ana facilité ya kozwa 50 kabelo mbala moko oko finge o luke na perruque nini ya lisi ya mai ya mikuse ya milaye ya nini o msusu ngana yo to kesa ba matalana ifona luka na bua kama mita dina ye na lamba ifona luka na bua kala grande H aboke la ngama mukie na bua kala la mama chera mwasi na bua ka nanu na vandi mabo na vandi na bua ki mama e win na bua ki mama ni ba super mama ni aningo ya mputu pona bike mo eloko eza eke ya o suko madame Belleville aleka déjà ba étape wana voilà oh avant di mabo o senti que maman ni ba super atindi sans super et madame Belleville yo muta bongo yo ngosana osane maseke vraiment muta bongo yo linga o se mesurer nae muta kota boutique ta somba super uta poto ni ya qualité nini ya muta bongo koyoka madame Belleville jour ya surprise na ye na buto lobike azangi maloba ko loba a força que l'autre côté comment on a battu des baolinga ya força à l'autre côté et ça là qui a et l'autre comment boire na carte on dit waouh moi sur ana ba valeur rebelle bo battu baolinga mais battu balingi ba kiti ça y est pourquoi Pamela nga matin on a vendu bona taille madame Belleville et là moi marenga abina moni vraiment na famille et puis na moni que boza pe ba communicateur na nga vraiment solo mais ya mafinga te obinga mona va Nathalie ilo batu na chaîne ngai ba félicitations batu ba okoma mususu opeza ki batu mususu pe mona ba reprocher yo batu mususu pe neza ki non mona suko comme pour luka makambu trop pour na madame Belleville mais lelo changer ate pa mais toza maman malamu voilà yango moni olingo madame Belleville batu ba ola kisi yango moni ezonga pe pa na biso bana nae no ye biso Pamela madame Belleville ata yo soko bobo ya ye madame Belleville mutu moko boyo azana kimpeshe mutu olinga ka madame Belleville Pamela ba olinga ekaka po parce que mutu oyo oloba aboya madame Belleville ozala te afinga mutu te madame Belleville tonga mutu te madame Belleville soko sale loko mobo ya mabe asa no contente te autant ils sont ça tous exemple na ngaya mutu mususu tenga moko feta popule mona ngana saki
Bien quand j'en ai tu conseilles ça. Fais ta sienne, on est dans la zaki. Pas punition. Oh, avant na nga été parce que na yo katé na ça la passe. Net na minute yo quand c'est événement mo so zaki to madame Belleville benganga te. Pourquoi benganga? Voilà. Benganga pour autant la vendre habiter moi na oh cette fois ça c'est nini ayo qui pour na ça na combat motu. Na otali saka mokili valeur pas madame Belleville sa valeur. Pamela madame Belleville sa valeur na lo bana yo. Ba to muso to tangi ba kombo na bango to pesi bango makambu sans les savoir. Mutu muso akufa kala. Mais yo yene miso sekusi ba to ba tieka ba ko to la chaîne de ba s'abonner. Sans réflexion. Totangi batu moko boye misusu oyo bazake toko pesa bango makambo te ovanda otali mwa mwasi ozoyeba te oza mwana mwasi to mwana mobali me nga na fai na tv na yo otanga kombo na ayaya te nga na ntan wana te palela merci beaucoup Bianca Zanga tokomi deya mpe na suka ya émission na biso tokomi deya kochute madame Belleville aza valeur lelo oyo Maman Belleville aloba ngo maintes fois que alingi mafinga te ba o bazana posa na ye balinga ke sérieusement basalele ba promotion ya ba film to moni pe maman na biso Marie Jeanne Bololé awato ebi ke côté internet vraiment luka ba problème te mais comme si ba tu peux ba comment créer ba problème na internet et belé pourquoi au comprendre ngote ke ba tutu baza pemene madame Belleville bazala ka toujours menacé to tcha lokwa mutu ka maman na biso top pour excuser nga pona combat tendresse ndé na otanga voilà toujours maman la biso top ya to vendre ici maman top to tina tendresse est-ce que ba valeur maman top parce que tendresse là non mais tendresse ça finga maman top ouais ozomona soki biso to répondre maman Thérèse ya lelo la benge maman Thérèse ba propos na ya na on TV maman top ya na ni na TV pour tendresse ça finga et aye ne lote maman top pa répondre pe non te ayate ni moi na dada ba yate na TV mais tendresse ça finga ye maman Thérèse ya Belleville ça la ni pas finga Belleville aya na ba propos tout o aya na ngo na Belleville ozomona yango monike et pour ça biso apesa biso accès moko boye oh Isaac to mone susu mama te ndeti de longa na moni aza mama Thérèse na yo finga na TV sous point donc mi pesa discipline ye moko ozomona te ya mi pesa discipline mi pesa discipline te etalinga ite mais aussi longtemps Belleville atali singa kaka alobi aza yaya na nga afinga nga na tongo afinga nga na midi oza na droit ya kofinga ite oza na droit otanga kombone te oza na droit ko balika moka mabete pona yesko lelo nga na yesu na fingi mama wana tona loba ke mama wana za mama Thérèse aza mwasi ya mibali ya bana mike o Ernest Itumba bima na ye nga na ngo na TV jamais na koya na ngo na TV Pamela jamais na koya na ngo na TV ekotika na kosimba te o chapele jamais na ngo na TV ozomona wana za kakala mais pour le moment na koya na ngo na TV surtout ke na tanga kombo no mama Thérèse kimwe sembwama voilà ozomona wana ezaki kala mais pour le moment na tie vraiment na gloire na ye na moni aza mama Thérèse. OK, merci beaucoup tokomi vraiment na suka émission na biso. Merci beaucoup Bianca Zanga ndenge toyambi yo lelo na émission na biso na chaîne na biso lisusu parce que to lemba ko yamba yo te to zoka yo tout le temps batu ba retenir nini ba avantage d'abord nini oyo zala na monde oyo kota ya kolobela madame Belleville ozana ba avantage nini Pamela avantage na nga ya liboso na nango na yeba mamita Dina voilà na yeba la mama Chira Mwasi na yeba mama José Lusadiso na yeba mama Claudine Bokatola na yeba mama Ewin na yeba la grande H Yaya na yeba mama Gina Mabiala voilà na yeba Nanu Lungengo na yebi bato belé na sima madame Belleville na yebi ba papa Godard Eliko ba papa Alengi na sima madame Belleville na joie na zana bato misusu na vandi bo ba otindo kene na agence mobo na sima na bandal agence kene ka pa mutu bo pesa mbongo kene Lambert na saleli okoli te Pamela tika madame Belleville za bien madame Belleville za goût mamita Dina wa yebi ngaite leki na yete ya na yete ke ya sali koli la grande acha pesa nga saki obi saki na Pamela so na mimi saki na mutu to alula ngo saki moya
jina mnene na koma kuto boyo tambo nango po mutu nyonso tu alula ka saki wana natala sko wana eza surprise bobe donc eza cadeau mo ba mama ona yeba kite na vie nanga ba mama aningo ya mputu ba mama ani ba super ba to na yeba te na vie nanga lelo na kana na mwana mwasi moko bo botika na va na famille bota pardon na bobel va benga nanga ba kombo na bena munoko nanga etireti na tie ma munoko nanga etireti pona ba kombo na bena bo ba désavantage ni nous ala nango oyo mona ki soki ngana zaki na ngana koma ina nga Bianca zanga mwana suka ya famille bota te mais oh non soyez linga ite ni nango yela yo ya mabe Pamela na regretaka pourquoi banda kala na yaka na famille bota te des avantages na yango wana soki na yaka famille bota banda kala garde-robe c'est tonda eloko na ka mutema pasi ya wana eloko na ka mutema pasi ona rata na finanga na lekaka nzela ni des avantages na yango na place na sala ba santa bu so na yaka na banda kala et pas madame Belleville aime suna na pe na Canada. OK, merci beaucoup Bianca Zanga to komi Bianca Zanga to komi na suka émission na biso bambote na 2 personnes ba onyo so balingaka yo Pambote na ngai na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama Nancy Pamela Yaya wana azana groupement politique ya Jean-Paul Kapinga na chalie moko boye asiliki langa gangelanga oche na landa vie na privé na ye na bisenga biya excuse ngai na leki na yo ne bosaki ndumba te ne bosenga te vie cop na nga na sala yango grâce na bino bato bali bana botala biso Pamela Yaya ne toucha ye na se bonga lelo so monde bazum takala nga batie na TVV na otala lien na ngoko tila ngata $1 na yoka leki no ba publier salonde voilà amina nga Bianca okomi leki na nga ya suka te ya Jean-Paul Kapinga ya na ngai vraiment motema bata mama Nancy merci ya po à chaque fois prière na ngezanga raté à chaque fois son avandi ya na mbongo te Pamela considération bolingo pesa ngai tsanga Bianca leki na nga talaka nzambe nzambe wana nda otombola en tout cas merci Yaya pour la considération merci na mauvais propre Tito da Costa merci Yaya pour la considération Jana Banaka motema Rodrigue Bangala merci beaucoup na Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie un grand merci à Jenny Lema Aquarium Kilo Congo 10 fois belle merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium Kilo Congo 10 fois belle un grand merci à Iget Moleka et Lisienne Ilunga merci beaucoup à mon coach Doudou Otombo Maniero et coach Nanga Manu bakamara Nanga basket vous a tellement bien na Rabino Mingi Rosimboyi international Kabobo Niki Sokala patrona merci à Nenen Zimbi la présidente Doris Mwamba Miss Margot la patrona Patiti Tenge tonton grâce Nuke Bams de Brazzaville merci à toi Chako et Chico Sana merci vraiment na Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star Aza star merci na ma copine chérie Julia Mabi moi ça taille moi ça kitoko moi na malamu merci à toi aussi Pamela Matondo vraiment voilà merci beaucoup to komi na suka émission na biso bo liker bo s'abonner bo partager vidéo vraiment et ça la biso bien ba abonner ki lelo bo lali mo muke bo lamuka bo pesa pe tantine courage au ça so musala to lamuka to sa musala to mesa na ko kuta na bino boye ko mona na bino boye ko sepelisa bino boye en tout cas to mesa na le boye bo lali sa biso te ezala mabe makasi parce que bino pe bo lingaka bo na posa bo mona biso merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Dieu la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi papa Sam Nkunko le nécessaire et pourquoi pas Maya chérie na kata France Jeanne Mbosso je te salue routine de l'écriture qui est belle vie candidat patron na maman sociale tabita ba comédienne j'étais à Baoba recherche ya Congo maman en tout cas biso to battre la romondenge soso bomba ka bana ni na sama papu na ye soki mbule ebeta to battre la ko bongo parce que wana ba valeur rebelle en fait wana ba valeur rebelle wa richesse ya Congo na monde à comédie lelo longoli comédie soni belle vie candidat patron en tout cas ba joyeux anniversaire longue vie ngalo il faut que ça 200 ans yo pena po simba nzete pe omona ba koko na ba kokololo na yo
200 ans parce que bolamu eleke belé. Merci beaucoup maman. Joyeux anniversaire. Vana na ngwende na onzamba batela yo, abomba yo, bakabali nyonso bakosala. Amen. Nyonso po ba ya ko toucher yo. Amen. Retour ezongela bango parce que Nzambe atika bana bitikete. Amen. Oza orpheline de pères et de mères. Nzamba bundela ba orphelin, na ba orpheline partout. Merci beaucoup na Belleville Kandila patrona. Merci beaucoup aussi à Enoch Duzolo Waza Asimabilili. Papa na Victoria mon star Aza star to samsala rande to yoganaki. Merci beaucoup bye.